Mbote bandeko nanga ya Afrosuki, bienvenue chez Afrosuki. Naza toujours na style nanga ya Bantu Not. Video eza juste pour na kolaksa bino ndenge ni nasalaka traitement nanga ya masque. Donc deep conditioning on appelle en anglais. Eza masque pour na kotia na suki pour na ko nourrir suki eza tellement bien nako expliquer bino ba avantage ya kosala masque oyo pona suki napi eza vraiment important. Alors vous continuez kotala pour moi ndeni na sokola suki nanga na le bain déjà na vidéo mosusu na changer technique à sokola suki nanga. Alors voilà ya on azo partager na bino technique nanga sika ya kosokola suki. Voilà, ceux qui boivent lingi, vous sentez qu'on aime, qu'on partage et que ça va commenter à la vidéo. Et que l'andanga na Instagram, Facebook, YouTube, na Snapchat, nanga yasika na kochaba information nyoso na description box, na bio, ceux qui boivent ngangoni à éviter. Voilà, merci. Pour un masque oyo, on a utiliser avocat, miel na huile d'olive. Avant de l'accès nini na zo appliquer masque oyo na suki, na kolaksa bino ba avantage nyonso ya ba ingrédients oyo, pe eloko nini zo sala na suki au juste. Avocat, miam. Ce que vous avez kolanga, avocat ezala mwa pasi pona yo parce que okobana na kolia ngo avant chango na suki. Mais c'est pas juste bon pour manger, ezape na ba avantage belé pour na suki. Tout à la nanu avantage oya cuir chevelure. Cuir chevelure ezalaka na huile ya naturel. Huile wana ezalaka mwa acide. Avocat sikoyo ezalaka na amino acide. Acide oyo ezosalaka balance ya suki naturel na biso ezalaka toujours bien. Toyebi bien que suki ebotaka na kati ya cuir chevelure. Alors avocat eza spécial makasi parce que eza na ba élément moko ekotaka tina kati ya cuir chevelure. Huile mosusu evandaka likolo ezongingisa suki mais oyo eza spécial makasi parce que ezokota tina kati mpona konourrir cuir chevelure na yo. Pona suki, avocat eza bien parce que ezalaka na huile moko ya kilo wana ezosalaka e hydrater suki pe ekomisa yango sembe na pete. Suki na yo ekawukaka pamba, avocat eza bien parce que eza na ba graisse ebele oyo eza mieux placé mpona kohydrater suki. Avocat eza na vitamine B na vitamine E. La vitamine E esalaka suki ekola malamu. Esalisaka singa suki ezala solide mpona ekatanaka pamba te. Miel eza pe na ba avantage nango ebele. Eza bien mpona koadoucir suki, eza antioxydant, donc esalaka ke cuir chevelure etikala propre, eza na antiseptique na antibactériel. Soki oza na ba pellicule to mikosa na mutu, miel eza kisi pona problème wana. Huile d'olive, nga lingaka huile oyo makasi. Eza na ba avantage pe ebele makasi. De un d'abord engengisaka suki bien, et qu'on nourrir suki bien parce que eza na ba élément oyo ekotaka tina kati ya suki ya singa yango moko. Soki osalaka ba pencho, ba séchoir, huile d'olive eza vraiment bien pour nous protéger suki contre chaleur wana. Siko toujours côté na application, mais avant qu'on applique on a suki, il faut vraiment mélanger na yo ezala bien mélanger. Pona ko mesurer okoki kozwa katikati ya avocat, balutu mibale ya miel na balutu 4 ya huile d'olive. Oyo bozomoneza video akala mais application nanga eza toujours le même. Nakobana nanu ya kotiama ina suki nanga soki eza nanu mouillé te. Après nazwi mélange nanga na bandi kopakola na suki. Nazosala attention mingi pe na babu parce que wana eza partie le plus sensible oyo ekatanaka mingi. Après okomona que nakosmasse ba cuir chevelure nanga na pâte wana ya masque po esalaka
ekota petit na ba cuir chevelure. Après kopakola na kolata chapeau de bain to sachet pendant 45 minutes à 1 heure du temps pour effet wana ya masque ekota na suki bien. Après na ko rincer kaka na mai simple. Mais ceux qui ont remarqué que ceux qui ne eza nanu ba col à cause ya miel wana rincer na bain de crème na yo normal après ko sala masque. Donc au rincer na mai ya pamba après au kaka bain de crème muke pour na rincer les sous pour na ba col wana ilongwa. Et aussi, ceux qui veulent aimer, ceux qui n'ont rien à ça, qui vidéo, n'a pas déjà,